to libérer bon moina biso ale yenda zo esika bandi ko sanini ko konza ngai na yo. Bien aimé tant on a batuna na jour ba jour on na yambaka okomona ndeko ta mususu aye pona ko confesser ndeko nanga pia kata musu des années mais tant aye ko confesser omona ta musu azaki na pota moko munene azalaka na pota nezolia nzoto mais mukolo a confesser okomona baye ko soigner pota balongoli ba salité ba salité na kati ya pota ba soigner pota ba bongisa ngo bien ndeko mususu aleki suna confession tomoni libele etondi na batofina ba nini batofina na kati ya libele bien aimé eza misala mabe masumu via lisumu donc esali batofina na kati ya libele soki oza na tofina na kati ya libele na vie réelle ezali moko ya pasi ezali mbena landanga bien eza pona bolamu na yo ezali moko ya pasi toyebi libele so eza na tofina na kati to oza na tofina moko boye na kati ya nzoto na yo eza keloko ya pasi ya facilité okolala bien te yango moni tozolala bien te toza na badouleur toza na baproblème elati nzoto libala pasi makambo ebele pasi. Bien aimé, bimisa no batofina wana na kati ya libele na yo afin que ozwa kimia mususu eza ba salité na kati ya nzoto mona salité ozotambusa ma vie ya salité. Bien aimé, bimisa no salité wana médecin oyo le Seigneur atiaka alongola yo salité wana alongola yo salité afin que ngolo nzambe okoma mutu asika bala to bilamba sika. Bien aimé, imaginez yo ozana ba pota ozana ba salité bazwe lambasika baya olatisa yo. Bien aimé, lambasika ba olatisa na kati ya salité faut d'abord olongola salité ozana ngo osukola bien makila yesu epetola yo na sima o balatisa yo elamba ya sika. Amen. Bien aimé, le Seigneur nous appelle d'abord, la première chose c'est la repentance. Nous devons se repentir na basienne vie otozalaki na yango ba vie donc depuis la naissance. La confession c'est confession to ko ke na nka ngulungulu te. Bien aimé, il y a des fois tam so ko koloba que non on a confessé déjà. D'abord pose-toi la question, mon sala nzambo yo confessa wana est-ce que azaki ya solo pe chaque confession bien aimé, chaque confession faut papa nzimango pe ba pesa biyano à répondre à la kisa etana yo yakala pe na etana yo oyo to komi lelo oyo confesser. C'est ça. Au confesser, mes réactions m'ont changé, vie ont changé, les mots n'a pas répondre au molimo mo santo à lobby. Bien aimé, nous devons refaire notre confession. Nous devons les refaire. Donc, je dois chercher Moussala Nzambe. Oyo, azana relation ebele basala Nzambe, tozana relation na Nzambe te. Mais tozo tanga makombo ka Moussala Nzambe, mais tozo sambela ye na bosolo te, mais tozo tanga ka kombo na za Moussala Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Ta ekokinga no to fongola miso. To landa to longola sentiment na makamwa Nzambe. Likamwa Nzambe so tiango na sentiment ekoboma yo. Longola sentiment. Mulimo mo santa sunga. Oluka musala Nzamba malamu afin que o confesser ma bena yo koyoka Nzambe sonité. Bible lobi o koyoka nga soni nga pe na yo ke son. O tozo sa les apona bien na yo, le Seigneur a révélé secret o yo bana ye belé bazo lela. Mazana posa bana na ye ba mona loboko na ye. Alobi loko esa ko empêcher bana ne ba mona loboko na ezali lisumu. Donc bien aimé yo siko longo o mona loboko Nzambe na vie na yo. Kotala non donc ya famille ta na pouvoir te. Bien aimé zala mo santo mona ki bo santo ndenge zalaka. O mona goût ya vie chrétienne ndenge zalaka. Mutu moko ta na pouvoir. Ba obanga yo kutule ko ta mwana nzela ba obanga yo. Amen bien aimé. Bimana lisumu oezo kanga bomoi na yo. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino
pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki mosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci. Shalom, shalom, shalom la famille, peuple de Dieu. Na kopesa bino mbote na kombo na Yesu Christ. Tika message oyo écoute bino na kimia par le nom de Jésus Christ. Bien-aimé, ceux qui vous remarquez absence nangai, ça li un bon moment que nazo lekate, nazaki toujours na présence nzambe na kati ya retraite. Présent makambo belé oyo échanger. Naza soso naza quitté par la grâce de Dieu. Et au moment que ça qui na se retiré na kota nomba prière ndenge orientation nzambe pesamaki seconde na silisi na zongi pona ko pesa bino ba message pona ko transmettre ainsi dit l'Éternel comme d'habitude. Yango na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ava to banda message na biso to bondeli Dieu tout puissant, le maître de l'univers, de causer sa action de grâce. Merci pour na paix mon fêlé. Merci pour na bande konangai oyo disposer, oba disposer batana bango nzambe na makasi na bango te, mena lisungi na yo pote balanda message oyo. Le Saint-Esprit de Dieu to mitiki biso nyonso na loboko na yo zala alpha pe omega simba mitema accompagné o nyonso ko bimana monoko nanga ezala yanga iteme ute pai na yo molimo mo santo zala opérationnel du début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Kristo. Tikete liloba oyo kubimana monoko nanga epesa bomoi yawe epesa bomoi parce que liloba na yo ndeza vie liloba na yo nde pesa ka bomoi oyo ko uta na ba passé nanga ko pesa vite mais oyo ko ute pai na yo nde ko pesa vie yango na sengi nyonso ko bime pai nanga e uta nde pai na yo molimo na nzambe tikete likole fongwa mwana ngonga oyo na kombo na Yesu Kristo bomoto nanga ekloba te mayele nanga sala te ya yo nde bonzambe zwesika par le nom de Jésus. Simba mitema liloba oyo zwesika pe kota na mitema nzambe e bota mbuma na kombo na Yesu Kristo zala alpha pe omega nde tobondeli bongo par le nom de Jésus Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Naye ko pesa bino ba message ya papa. Mais tozo bana na message moko eza très important. Pe tozo kene malembi. Bien-aimé sikaka na bondo na bolingo nzambe. Et sikaka ozo landa message oyo. Zala attentif, pe zala connecté, zala concentré. Le Saint-Esprit a quoi kolobela pa quoi ko toucher ce que ça. Zala connecté, concentré. S'il vous plaît. Tolanda message yo na bokie binyonso parce que zelo komoko eza très important. Eza très important pe tolanda ngo tini na suka. Eza ngo mingi te na ozala bref. Donc tolanda ngo tini na suka parce que eza message moko eza très important, eza li clé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur kolobala ngai par rapport ya bande ko belé kati na biso tozo prier
tozo prier belé, mais tozo zwa mukie. Il y a des fois même tozo zwa ba réponse na biso favorable été. Tozo bonde la mingi, bon moi na biso zo bongwana te, ba vie na biso zo changer te. Quel est le problème? Quel est le problème, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est le souci? Il y a des fois nazo bonde la, nazo na ba douti ngamoko, est-ce que prière en est commis? Est-ce que prière en est mati to ematite? Bien-aimé, to lingaka mutu oyo azoyaka kopesa yo te, apesaka yo, mais to linga mutu oyo azoya kolakisa yo ndenge nini bapeshaka, ndenge nini bakenda koluka, ndenge nini basalaka po yo pozwa lokola ndenga nazozwa, po yo poyoka lokola ndenga na oyoka, po yo poloba lokola ndenga na oloba. Yango na komemela bino secret oyo bien-aimé, soko tiango na misala na bike bo moyo na yo ko changer na nyonso tu, eza na niveau ya badon, eza na ba niveau ya physiquement, financièrement, bien-aimé bo moyo na yo eko changer seulement soko olandi matin o na bokebi nyonso, olandi message oyo po tiango na misala, bien-aimé yo moko remarquer changement. Tika Nzambe a pambola biso to leki na message na biso. Tozotanga na livre ya Ésaïe 59, le verset 1er à 2. Natangi na kombo na Bible lobi na biso boy. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois tozo bonde là. Est-ce que Nzamba wazo sala tozo salate? Tokomi ko landa ba pasteur, tokomi ko landa ba miracle, tokomi ko loba ba pasteur azana nguya te, tokomi ko loba makambo ebele, tokomi ko kanga ba famille na biso pe bandoki. Bakanga vinanga, bakanga bomoyi nanga. Yango leo nazo tambola te, nazo avancer te na vie. Yango lelo vinanga eza bloqué. Bien-aimé, yebi tikanga na yebisa yo. Nzambe oyo zo bondela, aleki bandoki, aleki nyonso tu. Bien-aimé, eloko moko te ezalaka na pouvoir likolo ya Nzambe. Soki lelo bango bazozwa vie, bazozwa toujours esika na bomoi na biso, parce que eza neloko moko ezopesa bango accès na vie na biso. Eza neloko nangi to comprendre nga bien. Soki lelo vie na ngeza ko kangama na ba lien famille, na ba lien libota, bien-aimé, faute eza no ya libota na ngate, faute eza ya nga moko. Faute eza ya ngai moko. Nazo bondela, li bondela na ngeza nazo zwa biyano te, nazo zwa ba réponse te, faute eza ya ngai moko. To mizonga non biso moko avant to ke non ko kanga. To ebi ke ba famille ezali oui, bazo kanga oui, mais bien-aimé dans le Seigneur, soki ngai na yo to tosi o Nzamba oloba na biso bango bazasu na pouvoir te na bomo ya ngai na yo. Ba okanga yo te, bakozwa place o ba mari de nuit, o ba femme de nuit, bakozwa place isusu te parce que yo zal susu oyo ya bango te. Yango to tiko tang na livre ya Ésaïe 59, le verset 1 à 2, Bible lobi, la main de l'Éternel n'est pas trop court. Les autres ont bondé à toi ça la main de l'Éternel. Prière en ça ils ont salamate comme si Dieu ne fait pas. Dieu, il est réel, mes frères et sœurs. Notre Dieu, il est réel. Il fait de grandes choses. Azo continue ko sala. Soki sala ki na bampaka na biso. Pourquoi les lois sale pas na bisote? Est-ce que Nzambe wana a changé? To il est toujours le même. Na vie mon Christ faut ba témoignage ezalaka. Tozo bonda faut changement ezalaka. Mais pourquoi tozo bonda des années au mona ka sujet moko wana ezwa ka solution te? Quel est le problème? Est-ce que le boko Nzambe eza trop court pour sauver yo te peso solution na likambu na yo? Tote. Toma toy na ye. Eza ko kangama pour yo ka prière na yo te. To ndenge nini? Mais Bible lobi nanga que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Dans le verset 2, la parole de Dieu dit,
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Bien-aimé, Zoabik. Zoabik n'a qu'à comment verset. Ésaïe 59, le verset 1er à 2. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Alléluia. Donc il sumu oyo ngai na sali ndeza kwa mpeshe nga na mona loboko wa Nzambe. Ezali sumu oyo ngai na sali ndeza kwa mpeshe ngai na mona elongi ya Nzambe na bomoi na nga. Ezali sumu oyo nga nazo sala ndeza kwa mpeshe ke mabondeli na nga eyoka na te pa mokeli na ngai. Amen. Aba olobe na famille te. Aba olobe na bandoki libota te ndoki libota za na pouvoir likola juste te. Ndoki libota to ndoki quartier za na liloko mwa koloba te soki oza mwana Nzambe. Mwana Nzambe tozoloba eza ya kombo te. Ezali oyo azotambola na obanga Nzambe. Ezali oyo azotambola na sanctification. Ezali oyo azotambola na crainte de l'Éternel. C'est ça oyo azotosa mibeko yenda bengami mwana Nzambe. Bien-aimé. Ezali sumu. Soko lingyo longwa. Omona loboko wa Nzambe na vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu le réel. Même là où tu es. Peu importe là où tu pries. Tam soso prier na chambre. Tam soso prier na église. Tam soso prier wapi. Yeba que notre Dieu, il est là. Il est avec toi. Mais le ça quoi séparer yo mona loboko wa Nzambe te ezali sumu. Bien-aimé. La première des choses que nous devons faire, c'est de confesser d'abord nos anciennes vies. Nos anciennes vies, ça qu'on péché biso to mona loboko wa Nzambe. Écoutez-moi bien. Lorsque tozo kangamite ma tozo bomba ba péché to sala, na kati ya mutema ezali kasho. Chaque péché ya na kasho na yango. Tanga na bombi lisumu wana na sala na loba ngote pa mosala Nzambe. Bien-aimé ba ke na kangama na kati ya kasho wana. Kasho wana kangama ngane na kangaka mutema na ngapona loba tende pe na mikanga bo moyinanga na kati ya kasho. Donc ndanga muna na kati ya kasho mutu aza na kati ya kasho akendaka musika te avivaka na guna ye te avivaka pe na posa na ye te. Donc na mikanga ngai moko na kati ya kasho ya lisumu nga na sala. Soki pe ezali masumu seki na mikanga na bakasho selo mabe onga na sala selo betambo na nga na sala. Ya defa na longola bazemi, ya defa na tambola na mbala batu, ya defa na sala makama mabe, ya defa na lobaka lokuta, ya defa na tongaka. Bien-aimé ta onga na otambo na zana entouré na biloko wana yebaki na ono na kati ya kasho moyini. Donc moi libonde nange matezate. Moi changement kuta mana ba vie nange zate. Tam solo ba que non, le Seigneur me parle, le Seigneur me visite. Bien-aimé oui, mes amiettes. Les amiettes. Luka monsala nzamba solo. D'abord, nous devons d'abord confesser nos anciens péchés. Nos anciens péchés doivent être confessés. Luka no monsala nzamba solo. Bien-aimé, confesser nos péchés. Oyo sala. Bimano na ba prison kota wana na masumu oyo ngano to sala. Bimano na kati ba péché wana, na kati ba prison wana. Après mosala Nzambe wana akosengela yo miséricorde et pa ya Nzambe mawa Nzambe kita likola bomoi na yo apoko mona ke non prière na yo et kozala sous na barrière te et pa ya Nzambe. Seigneur azana posa loboko wa Nzambe kita na bomoi na yo azana posa pe bana na eba mona ke leur père existe. Tout le monde a que Nzambe, il est réel. Azakate na ba parti pris. Azalate na quelques-uns. Si total na lobanzambe, Joël idée 28. Et le but que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, son esprit et qui t'agaga likola batu oh bazali ba santu. Ezatenga na oza na vie à péché molimo mo santu aya ko cohabiter sika péché zali molimo mo santu eza un esprit saint. Evanda kalisika salite ezalite soki ngana yo toza na via lisumu yeba ke molimo mo santu moya zala na bomo ina yo ezate moya agir ezate il y a des fois zo bondela oyebi même pas ko sentir si présence du Saint-Esprit est là ou pas. Il y a des fois tozo bondela toyebi même pas que le Saint-Esprit lobaka to le Saint-Esprit sala ka botozo yeba ngote pourquoi to ano musika lisumu moko ekanganga na yo nde empêcha ke molimo mo santu azala opérationnel na vie na yo azo esika. Yazwa ke sika soki to libérer mitema
to libéré bomoi na biso aleyenda azwe esika bandi kosani ni kokonza ngai na yo. Bien aimé tango na batu na jour ba jour nga na yambaka okomona ndeko ta mususu aye pona ko confesser ndeko na nga pia kata musu des années mais tango aye ko confesser omona ta musu azaki na pota moko munene azalaka na pota nezolia nzoto mais mukolo a confesser okomona baye ko soigner pota balongoli ba salité ba salité na kati ya pota ba soigner pota ba bongisa bien ndeko mususu aleki suna confession tomoni libele etondi na batofina baninio batofina na kati ya libele bien aimé eza misala mabe masumu via lisumu donc esali batofina na kati ya libele soki oza na tofina na kati ya libele na vie réelle ezali moko ya pasi ezali mbene landanga bien eza pona bolamu na yo ezali moko ya pasi tobi libele so eza na tofina na kati to oza na tofina moko boye na kati ya nzoto na yo eza keloko ya pasi ya facilité okolala bien te yango moni tozolala bien te toza na badouleur toza na baproblème elati nzoto libala pasi makambo ebele pasi bien aimé bimisa na batofina wana na kati ya libele na yo afin que ozwa kimia mususu eza basalite na kati ya nzoto mona salite ozotambusa ma vie ya salite bien aimé bimisa no salite wana médecin oyo ye le Seigneur atiaka alongola yo salite wana alongola yo salite afin que ngolwa nzambe okoma mutu asika bala tso bilamba sika bien aimé imaginer yo oza na bapota oza na basalite bazwe lamba sika baya olatisa yo bien aimé lamba sika baolati so te na kati ya salite faut d'abord olongola salite oza nango osukola bien makila yesu epetola yo na nsima oyo balatisa yo elamba ya sika. Amen bien aimé. Le Seigneur nous appelle d'abord, la première chose c'est la repentance. Nous devons se repentir na basienne vie otozalaki na yango ba vie donc depuis la naissance la confession c'est confession to ko ke na nka ngulungulu te bien aimé ya de fatam so ko koloba que non on a confessé déjà. D'abord pose-toi la question mon sala nzambo yo confessa wana est-ce que azaki ya solo pe chaque confession bien aimé chaque confession faut papa ndimangwa pe ba pesa biyano à répondre à la tisa etana yo yakala pe na etana yo oyo to komi lelo oyo confesser c'est ça au confesser mes réactions moko échanger te vie ezo changer te les monsala nzamba n'a pas répondre te au molimo mo santo alobi bien aimé nous devons refaire notre confession nous devons les refaire donc je dois chercher mosala nzambe oyo azana relation ebele basala nzambe tozana relation na nzambe te mais tozotanga makombo ka mosala nzambe mais tozosambela ye na bosolo te mais tozotanga ka kombo na za mosala nzambe bien aimé dans le Seigneur ta ekokinga no to fongola miso to landa to longola sentiment na makamwa nzambe likamwa nzambe so tiango na sentiment ekoboma yo longola sentiment mulimo mo santa sunga oluka musala nzamba malamu afin que o confesser mabena yo koyoka nzambe sonité bible lobi o koyoka nga soni nga pe na yo ke soni o tozo sala eza pona bien na yo le Seigneur a révélé secret oyo bana ye belé bazo lela mazana posa bana na ye ba mona loboko na ye alobi loko esa ko empêcher bana ne ba mona loboko na ezali lisumu donc bien aimé yo siko longo o mona loboko nzambe na vie na yo kotala non donc ya famille ta na pouvoir te bien aimé zala mo santo mona ki bo santo ndenge zalaka o mona gu ya vie chrétienne ndenge zalaka mutu moko ta na pouvoir ba obanga yo kutula kota mwana nzela ba obanga yo. Amen bien aimé. Bimana lisumu oezo kanga bomoi na yo. Bible lobi que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Bien aimé tango nyonso tungai na yo tozo cacher mabe na biso moi to prospérer zate so to tango na lingala Bible lobi boy na livre ya Proverbe 28 le verset 13 Bible lobi boy mutu oyo abombaka mabe na ye bomoi na ye ebongaka te. Amen. Donc ngai su lelo na obomba mabe na nga bomoi na nga moye bonga ezate donc ngai moko no na za base na bombi mabe na nga moye bomoi na nge bonga ezate kasi mutu oyo
abimisaka polele mabe na ye pe atikaka yango nzambe alimbisaka ye. Amen. Dezo senga ngai na yo toloba osoki toloba mabe na biso pe totika yango na confesser mabe ezali pona se séparer na yango na vomir basalite eza pona ke kolokota ba vomi wana te na kotsongo sulu na kati ya munoko mais ezonde na tika yango ndenge na vomir yango etika le kundama nga pe na bandi vina nga ya sika na se libérer na lisumu na bandi vina nga ya sika do na tiki yango après okozwa miséricorde ya nzambe. Mosala nzambe wana akobondela pona yo pe okozala libre na makambo na yo na nzela na yo mona nyonso ekomela yo facile. Toke na livre ya Psaume 34, le verset 16. La parole de Dieu dit, les yeux de l'Éternel, Psaume 34, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Amen. Donc, misu ya nzambe ezalaka likolo ya ba juste. Yango moni ke Bible lobi tango le Seigneur il ne dort pas, il ne sommeille pas pona ba juste. Alobi akosa la différence entre ceux qui le servent entre ceux qui le servent pona ba juste. Alobi misu na ye et contrôlaka ba juste. Et l'air azo contrôler yo, l'air a moni l'ennemi azo ya ako pousser musika po yo zala calme, ba juste ba mukie na sa moyo, ba juste toza mukie bien aimé dans le Seigneur. Toza mukie o ba otambola na banga nzambe ba osala nzamba solo baza mukie bien aimé Luka ozala juste. Luka ozala juste bien aimé. Au mona changement na bandoto na yo na ba vision na yo ya des fois to luka nzamba sale la biso mais pour nzamba sale la biso ezana ba principe à respecter mes frères et sœurs et ça te que na keka église dimanche na bondeli après sili na zongi na moni ke na auto sambela bien mais rien du tout, ce n'est pas ça. D'abord c'est la vie de sanctification. Nous devons chercher la vie de sanctification, s'éloigner du vie de péché. Luka bopeto na bomoi na yo nzamba pardonner ma bena ya kala et obanda vie sika na le Seigneur. Alobi les oreilles de l'Éternel soient attentifs à leurs cris afin que tango nga na obondela na ofongola munoko na ngai na obondela nzamba yoka libondela nga parce que soki ayoki libondela nga oyeba ke mwana nga za na posa boye tika na sanini na pesa na fongolele ba porte na salela eboye na zongisela eboye. Amen. Toza ne loko moko te ko empêcher biso to mona loboko nzambe to nzambe asalela biso. Bible lobi si tozonka na Esaïe wana Esaïe 59 wana Bible lobi na biso boye Esaïe 59 tozo sauter mwandambo ngai na yo o tozo luka délivrance. Bible lobi boye na verset 14 Esaïe 59 le verset 14 Bible lobi et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité tréboche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Alléluia. La dépouillement, c'est celui qui s'éloigne du mal. Celui-là est dépouillé des vieils hommes. Celui-là est dépouillé de la vie de péché. Celui-là est dépouillé. D'abord, dépouille-toi. Le dépouillement, ce n'est pas que physiquement. Le vrai dépouillement doit d'abord commencer intérieurement. C'est l'intérieur qui enferme l'extérieur. Ce n'est pas que l'intérieurement. Bien aimé, belé va se dépouiller physiquement. L'air intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'épines, il y a plein de saletés. L'air intérieur. Mais na munoko kombwa nzambe. Mais à l'intérieur, il y a d'abord on mona tamso ba osala non nzamba soloti. Bien aimé, le Seigneur nous appelle le dépouillement d'abord doit commencer à l'intérieur. Notre intérieur doit être dépouillé. Dépouillé na biloko akala tozalaki na yango makambo akala via kala kotonga kofinga koyina kokangela batukanda kosala makambo mabe. Dépouillons-nous de ces choses-là. Confessons les péchés les uns les autres.
Et la miséricorde de Dieu qui tape makila et ce copé to la biso pe to koma batu ya sika. Voilà au message ezali d'abord un wezana clé ongano suite aux yeux ngo to tina misala to komona loboko ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, nanga ki invité biso na chaîne na biso à YouTube, l'Éternel source d'eau vive. Bien-aimé betaka l'Éternel source d'eau vive, abonné na kata chaîne wana. Toza makambo belé oyo ezo salema. Boye ba pe mama Linda asala kanini. Tant que vous abonnez, tu as un nombre, vous avez accès à kosala makambo susu. Bien-aimé tokoyeba oyo mama Linda zali pe makambo nini mama Linda asalaka. Bien-aimé mutako ko soutenir l'œuvre de Dieu, c'est seulement toi qui as compris. Abonne-toi sur notre chaîne Éternelle Source d'eau vive. Partout si kozo landangai et si kozo message oyo na chaîne mususu yozonga betaka na nini Éternelle Source d'eau vive. Abonné. Et nous avons supposé na besoin de prière, nous avons besoin de sungi, ya prière, benganga numéro nangezawana 0033 7 51 15 24 17 0033 51 15 0033 7 51 15 24 17 numéro nanga ezawana ya WhatsApp. Eza 24 sur 24 benganga sozunga tetikilanga audio à tout moment na oyoka na ko répondre yo soza na besoin de sungia prière oza li kamoko boye to za na besoin tamso luka confession benganga wana to sala musala Nzambe elongo tika Nzambe apambola yo kimia Nzambe zana bino tokutana la prochaine na nouvelle message na biso to ça toujours connecté to ça toujours abonné branché dans notre chaîne YouTube l'Éternel Source d'eau vive nabi ke msubo olandanga na EHP Media mais la Lucas P l'Éternel Source d'eau vive bo s'abonner pe na EHP Media esika bozolandanga tika Nzambe apambola bino to bon to kutin par la grâce de Dieu que laisse que le Seigneur azala favorable pour na yo zolandangai. Shalom 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 shalom.